ma joie de vous savoir, très nombreuses fidèles internautes, et bienvenue dans le cadre de votre émission Facilité à travers Cynthia Bombo, d'écoute jambes chargées, braquées. Merci d'avoir aimé votre site RD Congo Info. Merci d'avoir aimé votre émission Facilité. Et ça toujours émission Oyo et le Belabino toujours ma camoufle surtout na Facilité. Et ça émission Oyo émission la politicien la bino et ça émission Oyo émission la comédien ba musicien la bino au format bolingapé. En plus ça tabou et ça sera toujours vraiment naba ndaku na biso. Merci beaucoup vraiment naba abonné na biso sur ya RD Congo Info. Pourquoi pas yemboko balobi que les grands boss solo babi que César nga du Chucha papa. Pourquoi pas yemboko mado ligodi. Je n'ai pas oublié mon cordon vraiment place aux ali glodi. Na pesa mbote na nga na yemboko na les grands caméramen na ceux qui place aux ali vraiment ma gros bisou ba meilleur papa na vraiment Kelly na bosanité mado ligodi ma tante Aslin Dionga la fille à maman. Lelo na plateau na nga la zanga mon côté. Cynthia Bombo ayaka toujours na ba émission ebele. Cynthia Bombo akotaka pe abimaka vraiment. Lelo na plateau na nga tozo sola di solo oyo etali de M. Etali msusu bano bazana ba parana bango bakufa. Apara bakufa famille nge babotola kama pangu de deux. Le solo tozo sola etali ya ba Bayer na biso ya Congo. Le commandant que comment l'on peut monter son dag faut payer sa garantie à 10 mois de 3 toujours sur le likambo etali mariage moi snambal lelo oyebele ba comme bala na surtout biso na Congo comme loka ba bazo bala pour du bien so ebike ate moi mbala na zana mbongo il faut na kene vraiment na ça de tout moyen na séduire akwa na bolingo langa tanto que na mariage après à la fin to sali divorce to kabolo biloko mais yango na linga ke tenga mona ko bimisane surtout te et singa ke moi moko ya mboka na biso avocat ya mboka na biso otozana e pembeni asa vraiment na plateau na biso vraiment ça na plaisir ya komona vraiment merci beaucoup vraiment na avocat na biso maître Akimbuyi otozana e lelo na plateau na biso yende sikoyo akofongwela biso eloko yo tolanda na RT Congo. Maître Akimbuyi, bonjour. Bonjour madame. Impression izani na baton surtout azolanda na RD Congo Info. Bon, je suis ému, naza vraiment une émotion makasi, na sepeli makasi et surtout une émission na bino et la manière dont vous présentez yango et c'est dit que non, les nabi que non ba na net, ba balanda yango trop, ba commentaire, ba commentaire surtout et na yo moko pe présentatrice ya émission oyo na PCO ba merci belé na équipe technique mo ba do coordonner émission oyo. Merci beaucoup vraiment, merci beaucoup na maître Nabiso Mbouyi, Otozana et Akim Mbouyi vraiment. Maître Akim Mbouyi, lelo oyo okoye bisabiso lelo oyo o etali likambo etali ba Bayer na biso ya Congo. Lelo oyo ezana batimisu ba comme ko souffrir ba comme ko zana ba place à kolala. À propos que azana mbongo muke, azana mbongo ya 10 mois te pour ake ko futa garantie pour afana na bana ba vivre vraiment parce que lelo biso ba Bayer na biso comment pas il faut attendre kuna 10 mois ya préavis na 10 mois. C'est que comment passe mais mboka mususu eza bongoti. Bon, eloko wana olobi ya solo vraiment elali eloko mo ezaki fréquent na mboka o. Tellement que non, ezaki pe absence ya législateur afin d'aki kimia. Ezaki na mibeko moko te o ko réglementer situation etali makambo ya ba loyer. Bon, ba législateur ba fandi ba raisonner o to benga ba législateur loka ba parlementaire. Ba fandi ba bi non il fallait ko créer moi cadre moko oyo pona ko réglementer makambo etali bandako yango monaki ba votaki loi moko boyo ba uti ko publier kala mingi te awa pona ko réglementer paiement ya loyer ndako comment pour di garantie ya ndako au lieu to na ba garantie moko exorbitant o to daki toujours ba 10 mois ba misusu ba 12 mois à des fois même ba na ba 15 mois non les législateurs a trouvé assez que non pona faut ko préserver mutu nyonso. On sait bien que notre homme a comme âge à 18 ans, on s'entend qu'il est déjà adulte. Donc il est censé quand même mais si déjà handicapé pour nini garantie 10 mois peut-être qu'il y a beaucoup $100 $150. C'est ça que les États disent non, il faut qu'on réduise à la baisse afin que garantie locative et coma il y a 3 mois. Yango mona ki basala di loi ba uti ko publier le 15 août 2015 on va publier ki ba bi que non ko banda lelo balobi na Bayer moko te ala lisusu na makoki to na makasi to na pouvoir ya eko zwa ndako acha ndako 10 mois soki ochenda kuna yo 10 mois ya garantie et que
l'État a joué yango bakokanga yo conformément soki otali loi wana na article 34 et 35 il y a loi wana so olandi bayewa kozwa garantie ya 10 mois eza infraction comme infraction na l'État donc comme infraction na mibeko na biso bakokanga yo okosala prison il y a 3 mois ou soit okofuta amende ya montant ya mbongo oyo ozwelaki ya garantie wana. Donc l'une des conditions il y a ba peine wana ekozala appliquer ou soit bakanyo pour 3 mois ou soit au fouti mbongo ya montant ya garantie oyo ozwaki. De pour na ko meka pe ko permettre en fait que mutu nyonso ala na accessibilité ya kozwa ndako pour na permettre ye ayeba ko fanda. Merci beaucoup, Maître Hakim. Mais le lot qui totali bien, mais l'eau on a boté depuis 2015. Le lot bientôt là dans le 30, le 30 décembre. Dans 2 jours, tozo dans 2017. Mais nazomo nangote parce qu'un biso moko pe tozaba. Oh, tu benga toza ba kolol pangu, mais namona ngote parce que tout le monde a toujours batwaya na garantie à 8 mois, garantie à 10 mois. Mais tozo mona tout moment et le qu'on est au sala maté. Si côté on sala maté, bino siko loi wana. Au moins que ça ngona fêté. Oui, maman, on a raison marambo lobby. Tu vois, mibeko zoki est votamé. Na mboka na biso toza na place benga sample ba bomba mibeko o esala que non soki ba voter mibeko ba publier rango na journal officiel. Ce qu'on visite au journal officiel et ça coûte na site nango. Journal officiel a publié mibeko nyonso ba arrêter ba décision nyonso ba konzi ba zoaka. Journal officiel a publié rango. Donc on est censé à côté na journal officiel pour na komona nango. Deuxièmement lisusu problème difficulté toza na yango. Tozali na culture ya donc l'État faiblesse ya l'État et l'État fallait asala ba campagne de sensibilisation pour na ko vulgariser loi wana pour na tant ba vulgariser loi wana mutu nyonso akomi azana accessibilité ayebi ke note mibeko loi telle votamaki ba konzi ya l'État ba lobi boye pourtant sensibilisation so salama ça permettre na mutu nyonso même bato bazo comprendre ngona ba terme ne comment imiter mais azaka même la initiative na likansabi kente l'État votaki loi moko boye loi ngo lobi boye là aussi c'est une faiblesse de la part de l'État mais nazo biso ya solo vraiment pendant tous ces temps nous qui fréquentons régulièrement instance judiciaire loi o écoute vraiment na applicabilité bazo lobela ngo surtout magistrat bazo kangela yango récemment na uté ko zapena dossier moko pareil similaire oyo client moko azaki ndaku apesaki mbongo après moment babenanaki na bayer na ye bakomaki na parquet des magistrats imposaki loi on tango yaki imposaki yango bayer ayaki na obligation ya kopesa ko subir l'une des conditions ya ba sanctions ezalaki wana bayokanaki na kimia ayebaki kozongisa mbongo ndambo pour que bazonga na garantie à 3 mois. Merci bien vraiment, on est là. Merci beaucoup na équipe technique à Makasi vraiment. Place vous allez na pesi mino ba meilleur ve bambote belé vraiment année kitoko vraiment des alans les grands caméramans gros bisous. Mais le lot aussi totally bien, le lot comment est belé na ba famille belé papa na bango soki ba kufi ba tiki lupangu bande kwa papa bande kwa mama bimisi bango na lupangu bengani bango surtout pour na bana wana loi wana pour na ni tezo simba mapesa lama pour tout ce monde ba ofele belé te belé comme bana belé comme fazer eza à cause ya biloko bongo siko tozo yeba tete ke bino moza ba avocat boza ba maître ba magistrat mboka oyo baza wapi ke pour na loi wana esalama lelo oyo bana bakufela ba papa bafana na ba parcelle na bango elo nizozanga. Bon, bon, toutefois, problème ils régulièrement là-bas, régulièrement, même dans Bokanabisson. Ce sont des problèmes ils ont liés toujours dans la première succession. Bon, tant que papa, aux a nabomoy, aux makoki, au sombi le pan. Pour la somba le pan, pour la mikanda le pan, il y a une procédure où l'État attire. Aucune localité. Commune et autres PSAO, confirmation des sièges, au bandit, démarche na cadastre ou le certificat d'enregistrement. Même la localité, la fiche parcellaire. La fiche parcellaire, yo en tant que propriétaire, au quoi numéro bana, combo ya bana na o nyonso. Non c'est maka bana na yo ou soit bandeko na yo au moins que bato beke non na kati ya bien nga o na loko lopango na sombi bato hôtel bakoki pe ko bénéficier na yango o numéro ba kombo na bango nyonso. Bon, comme makaton papa kufi banoko baye ba botoli ezalaka ngala benga ngo ezalaka moko ezalaka moteur mabe
et ça moteur mabe mais tant que tu maka devant ba fête ba problème wana difficulté to za rango tant que papa okufi d'habitude dans des pays très sérieux et za qui papa akufi d'habitude partir quand même faut tiki testament ou soit soko tika testament babiloko le pango somba ki mikando za rango la pipe ou soit au luki banque moko quelconque OK au tiki biloko wana au loger yango wana les pères que non pas on garantir une sécurité ya bana muso ko tape confiance avec nos grande sœur na ngai to leki na ngai akoki sala bana nga mabete atike lié na suka nango leki wana azwi mikanda abongoli mikanda wana akomisi yango le pango komi yaye ote ndeko na nga va kufa kabela ki ngai asala ki bo là aussi ça malhonnêteté ça mais problème il y a l'état ceux qui osent na raison na yo ceux qui réellement ba approuver réellement que non le pango wana za yo bah ezali papa na bino et que boza droit na bino l'état zong saka mais pour l'état donc c'est bino ba bino le pango ezali ya bino il y a une autre procédure ezalaka to été que l'état zong saka mais pour l'état azong sango yebi que ba procédure ezebele et senga ka pe famille wana pe ifi baza na mbongo po soki mbongo ezate ba kokoka ko gagner procès wana te et senga ke il faut ba bimisa mbongo ebele mais na ba famo bazangi ba usuka wapi bon au moni d'abord na baro hein na baro nde toza na ville ya Kinshasa toza na baro mibale toza na baro ya Gombe toza na baro ya Matete na kati ya baro batonné na biso ba instauraki système moko to bengaka consultation gratuite okoki kozala oza na mbongo te to bengaka bango ba 2 minutes okokende na baro se présenter OK na ba bureau se présenter na toza na problème boye mais toza na makoki ya kozwa avocat te bango bakotala bako examiner baluki avocat moko na niveau na conseil de l'ordre bako confier bino avocat na ay bako landela bino avocat wana akoza la prise en charge na niveau ya baro ce sont les bâtonniers nde ba pesier ay bako landela dossier moko bo avocat wana ndo sala ka rapport pa ya bâtonnier d'abord tant avocat a ça la procédure pour ay ba réellement sur le point ya bino il faut ba sala auto bengaka acte de succession photo y ba réellement quel est les liens ou ba ne ko lier papa wana na batu oyo le pangu wana sombaki yango na nini avocat c'est l'acte de succession ba évaluer le pangu ba évaluer ba expert ba évaluer quoi le pangu ba évaluer ba mesurer le pangu combien de mètres donc na superficie na ngaki nini bazu ba biloko nyonso wana après avoir ba réunir ba sisi biloko nyonso wana ba sali acte de succession ndezo pesa bino bana pouvoir to ndingisa ningo to bengi na lingala ya koyeba ko sala ba action po boyeba ko réclamer eloko na bino po lisumu munene ezaka na droit o to bengaka ezaka défaut ya qualité yoko yiko ba non ezalo ponga papa na biso eloko nezo la yo zaki mwana papa wana po soki déjà que non eloko wana mutunya wana tango ko liboso ya juge ya poser question yo na papa wana lien eza entre yo na papa wana. Donc il faut qu'il y ait un lien de causalité qui prouve suffisamment que non, le tel monsieur, le auto benga papa akouf to benga na ba terre na biso ya droit to benga bango ba DQs. Quel est le lien qui lie cet héritier avec les DQs? Ote aji papa na biso. C'est cet acte de succession qui renseigne réellement que non, tel monsieur X appartenait, il était le fils de monsieur Y. Il a ça au pouvoir, il y a ça la action. Pour initier l'action devant l'instance judiciaire pour réclamer où ils allaient pour revenir à droit. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup, na maître Nabiso, à qui vraiment, la personne vraiment beauté belle, la personne vraiment meilleure place aux alliés vraiment. Si ça va, on a toujours à Zakaban qui était, on a toujours pour nous bimisa. Oui, c'est un na bande Nabiso. Le lot au total likambu, étali mariage. Comment on a open de vos awana, aux appels mariés, pour expliquer biso et loco pour aux appels maîtres. Pour expliquer biso et loco oyo. Le lot comment on a battu belle, comment on a bien matériel. À Monique Msumutuana Zambambon, on a belé, à Zambabakamouna belé, andimi que le lot oyo babala na pour après ça, bon qu'il na divorce. Toyebite pour na bino ba maître tant bokata kalikamwana bokata ngo ndenge nini la procédure nini pe eloko nini salaka et sala mabongo. Merci beaucoup. Bon nalingina bongiselo moko avocat akata kalikambo te ntakata kalikambo da ba juge ne bakata kalikambo. Bon pona tokende na libala mibeko ya l'état a pongisi procédure moko pona kokoma na mariage. Il y a une période où il y a la fiançailles, où il y a la communion, où il y a le lopango. Où il y a aussi présent le coma qui mukanda famille va recevoir. Après cela,
Pour tout comme un mariage dit, tu as bien un dot, tu as un biloko, facture, tu as ça qui après pour que mariage mariage n'est pas dot, tu as tant que tu as une commune, l'état civil et la registre c'est pour confirmer actuellement. Pour toi officiellement au cas où l'un ou l'une des conjoints peuvent avoir des problèmes dans le couple. L'État a commandé pour régulariser, pour régler le conflit et botti dans le couple. L'État a prévoir procédure l'État a prévoir les sous a prévoir 3 sortes de mariage. Tout dans le mariage, au communément, universel de biens. C'est-à-dire que moi, si je suis mobile, c'est commis à Binonios. Et c'est une mariage, la séparation des biens. C'est-à-dire que notre balani na biso, mais mon amour bleu au mon amour sont besaillés. À date au Kabani bleu royagnoso, et ça y a mon amour. Et à ce que nous appelons les mariages réduits aux acquis. Et ça on dit, oh nyoso yo zalaki nango, ceux qui avec que non au bala aux zalaki ko ça na bango soma yi mutuka na yo. Mobile a soma qui voiture na yo, ceux qui perd soma qui ndaku na yo. Tant to balani na régime réduit aux acquis, ba bien oh nyoso ngana zwaki avant que na bala na za ya ngai. Oh to ko bana ko soma non to ensemble, net yango jour to ko kabwana, net to ko partager. Bon, souvent, plus non le bi, toujours pas plus d'intérêt. Oui, les Africains, parce que ils ont dépend de la famille, la situation et puis vie la situation sociale pour maman, dès que vous avez maman ebiga non, maman monika non, oyaki na moi fiancé moi et là papa maman batuna asala wapi. Donc bazo ikabaye ba moi na biso akewapi. Pour, quand même les parents aussi cherchent à ce que non le bonheur de leurs enfants. Pour donc, or, le mariage n'est pas la cérémonie qui passe. Le mariage, c'est le vie au quotidien, au fond, pour entretenir, pour répondre à des besoins, pour supporter des caprices. Donc, mariage, ça na ba meandre ebele et puis ezana makambo pe ya malamu ebele. Merci beaucoup maître. Lomo yelinga anangi na yeba vraiment lelo oyo soki na mboka na biso que ça soit ba maître to ba magistrat na biso soki ba koki soki ba permettre déjà moi si to mobile no mobile babalana. Donc na mboka na biso non ba pesa ndingisa wana te. Pour mboka na biso totai na kata même na kata constitution pekisa yango. Abi moi si ba ko ba na te. Et pas na biso eza infraction. Mobile na mobile ba ko ba na te. Le bas c'est ailleurs ta mboka mususu ndenge de ba ko dango. Mais pas na biso ba permettre mariage à homosexualité. Pour vraiment c'est répudié à la loi congolaise. La loi congolaise donc eza sévère par rapport ya nini wana ya pratique wana ya mariage wana. Donc pour les seuls mariages où l'État congolais est bien, c'est mariage moi si na mobile. Donc vous devez être des sexes opposés. Mais vous avez le droit de célébrer mariage wana. Mais oye bien que et ça la malango na Congo, ba lesbiennes bazali, ba PDP bazali bo mona na binango pe. Mais est-ce que toi bo mona kango bo sala kanite ke bino boza ba maître ba magistrat bazali, ba te belé vraiment baza vraiment ba konzamboko vraiment o ba temela ka loi wana. Toi bino bo mona ka ba bongo bo raisonner pour bo sala bango nini. Bon, oui, tout le monde a yango. Mais le problème c'est quoi? Il y a aussi problème dans la société. Il y a certains actes, vous devez parfois arriver à dénoncer certains actes. Pour ceux qui ont dénoncé, c'est à partir de là que le procureur général de la République va s'en saisir. Vous comprenez? C'est pour ça que nous avons violé la guerre récemment dans Mbokao. Violé. Tellement que le mécanisme pour permettre à la population de dénoncer les actes. Donc, vous devez dénoncer, vous permettre à parquet à la mesure, les législateurs, les députés, à voter la loi. Pour permettre de décourager la pratique de l'acte. Tant que cette acte, la pratique, on a toujours dénoncé en côté. Et donc, ça, la main, la coucou, et comme on doit payer moi, ascendance, moi, dans la société. Donc, nous devons commencer à dénoncer l'acte. Donc, on va dénoncer en côté. Et donc, permettre à praticiens, il y a droit aux alliés. Il y a composé acte pour décourager la pratique de l'acte. Et ça de façon que non peut gérer le comportement et la société. Merci beaucoup, vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, vraiment. Tout comme vraiment dans cette émission, on a vu vraiment mettre au côté ça va dédicace et puis meilleur vie na bateau nous surtout bazolanda.
Bon, merci beaucoup. D'abord, je remercie d'abord yo nous na quatre émissions na yo pour na temps ou permettre ngana me camper ko édifier bande ko na biso et puis na remercier yo et puis na surtout ba meilleur vœu pour l'année 2017. Donc en fin d'émission yo au progresser aux succès par rapport à l'émission O. Je souhaite lever le meilleur à ma charmante épouse Gisèle Tungamboui. Donc je t'aime bien ma chérie. Na souhaité la meilleure vie na ma charmante ma maman que j'aime beaucoup, maman Hélène Chibo la mère. Bah, bisous à ma petite sœur Naomi Mboui, Jemima Mboui, Chiko Mboui en Afrique du Sud, Pazazali, Kaba Kankou, Jires Mboui en Afrique du Sud, Napesi, Mary Mboui Bambo de Belé, sans oublier mon bébé chéri que j'aime autant. Ajim Mboui Napesi, bisous Mingu. Maman, je t'aime bien ma chérie, je te donne aussi des gros bisous. Et puis sans oublier à mes amis, mon ami héritier Bimbandwa que j'aime beaucoup, et mon ami Aristote, maître Yona Ikiki, maître Gilles Mungu, sans oublier les caïmans de tous les caïmans, maître Blaise Kazadi, Limbingazorve, dans Oyawe Angwana. Et puis na Bayonio So Bazio Libakwe Rolanangai na Banet, na c'était une vie na bino. Merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup na maître Hakim Mboui, vraiment, pour Oyamba qui invitation à biso na facilité. Merci beaucoup, vraiment, on a peine souhaité ba meilleur ba bonne année l'an 2017, vraiment place aux amis on a fait ça mbote belé. Merci beaucoup na bino surtout au bolinga kabiso, au besoin kita ya kolanda émission na bino facilité à travers Cynthia Bombo d'écoute jambes chargées. Merci d'avoir aimé votre site RD Congo Info et ça toujours site oyo ebimisi la kabino o etali ke ebimisi la bino émission na bino peut faciliter émission na politicien na bino vraiment le bino mo ki auto solo vraiment et ça 4 vraiment na 4 ya makambo etali makambo ya ba politicien mambo etali vraiment makambo ya mboka vraiment et na souhaiter ba meilleur venanga na yemoko toko Basile babi ke yo Cynthia Bombo yo vraiment venanga wa solaka bien. Je n'ai pas oublié, na bosanité papa na préfina, c'est des gars les métiers non papa na préfina. Ya yo Cynthia Bombo yo vraiment. Je n'ai pas oublié sous ma tante à moi Mado Ligodi, Christiane Kazamba, na bosanité Godé Ligodi, tous les familles Ligodi vraiment place pour aller vraiment na Pesibino vraiment bambo tebele toujours ba meilleur vinabino. Na bosanité na bande konabiso nyonso o ba s'abonnera toujours na site na biso RD Congo Info bo s'abonner toujours et ça site oyo et pesaka bino déjà ba information ya bien o bolinga ka bozwa ka vraiment. Je n'ai pas oublié mon cordon à moi place aux ali vraiment gradi mouya mon cordon place aux ali na peso bambo tebele ba meilleur vraiment na bo senté les grands caméramen na solo vraiment place aux ali ma Kelly na peso vraiment ma gros bisou bambo tebele na grâce ya caméramen na so Kelly de bozo mona vraiment ba image ebele oyo vraiment yemoko babike wana ezaka toujours na respect vraiment yena temaka toujours na respect babike ngende mutu azo sala Cynthia Bombo azala boye vraiment ezaka toujours respect babike bapesaka respect na mutu oyo asala kayo poza la vraiment na pesi ba chapeau belé na yemoko le grand boss bo 3 fois boss César Ngad mon boss à moi vraiment na peso bambote belé chucha papa. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Bye, à la prochaine.